niveau zo finga batu ba salité niveau ya zo ka salité na kala ba batu yango sko to laksa sko yo photo sa sko wese ya kotaka popo bana poto so bomoni wese yemo ko ami filma ngo déjà pour numéro 9 yemo ko ami filma da wese wana a se mbongo sans preuve et pour ba imbécile ba otindela ba tout fina bilo nyama ba diaspora ngo o ba otina mbongo tika mo sanga kanda to se bilo mbongo bilo ba otina mbongo ba zo bilo ba imbécile ba tout tema ba pe ba zoba a tapé commentaire manika le gars sola qui na bande ko ba propre tout fino nyama mto tsaki commentaire wana zoba bande ko ya ba propre nganya na ndo ko ba salité botu na ye mkoloni na koma déjà na cimetière nécropole parce que kuna baba tiba kuna ba kendati na so comprendre est-ce que biso famille so to 5 millions bon pour que bon Pierre Tomba la baba to sala yango to 5 millions bon bilo ba to tina mbongo ba zo bilo ba imbécile ba tout et on peut s'accaner à sa femme il peut combien de pression combien de ba ndeko na grand frère so liboso yana baba liboso ya cha hein il y a c'est l'autre cycle na fond Christine presse maman bazo ça na télévision ba bengi bango monde ati bana bana ba pote bana bango partout azoko sabino visa va zo ka mbongo na komba yana ngai mutakufa na ye allez bino boza ko encourager ye olo bananga pe gionzo ayo manika sona mande ka babia propre babi ke kisino la vérité batu babi ke maman na ba presse ba mama lokuta batu babi ke lo lokuta makasi ko bana me mamboa na net na télévision a swinga lelo bata poto boza ko encourager manika autant que ça bana te boza ko encourager classe ça venir à lobby mon homme qui a manika comme l'excès na ba télévision abetarane ba matolo ba saka be miso po ba kabela kembo internet ele kaka mamu ele kaka amole kale ka papa mate ba ye azobo tana papi na ndako po ba bota bana mbale moko kufa bota ba mibale ba bia de fin ye azobo tana alimba bon na ebité okomi ba voyager na alima bakena ye tiro za na papi juste comme on comprend c'est tout hein ba to suba moka sa 4 bana manika za na bango abota ye na babia ya liboso alo bango vérité abota na je ne mona moi sinanu baba ye moko bango leader manika piringa abana ba devrait na 10 ans a suisse mina 13 ans abota mwana na 14 ans alo bango pe abota mwana liboso Jonathan na 14 mwana on se croise na 28 ans Congo Glodidia Siga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata. Salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo, le meilleur site avec Glodidia Souka, la mignonne de la presse, la maman des Preston. Ok, Nabino Kakaboye, Toko Kiti Samando Kite, bon Messanango. Merci à toi Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le cerveau moteur Montréal, Oumela Zala Tikala, Elengia Congo, papa, toi Nicolas Osombia derrière la caméra. Voilà, comme l'actualité nous oblige, Glodidia Souka, je suis là toujours pour vous servir. Na temps réel, descend sur le terrain, je reçois, c'est une grande surprise pour la vie de Madou Idole, il y a Déborah Mofana, Vienjora qui va faire son entrée, Kissinjora, Yepenza, Sora Ye, Yepenza Sora Kiti, c'est que Vérité, Babon, c'est que Nini, Yohan de Kazoya, Vienanga Christy. Merci à toi la première dame de Lausanne, merci Kouyago Beliche, maman la région du Loire, elle ne fait pas comme les autres, maman Godengoma. Bonjour Amorunda. Yasuka, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Très bien, Talara, Netska na stage. Netska na Suède, na mboka Matu Idole. Ok. Vieux Macron. Bonio kasi. Ouais, là, ça va. Kitoko ya osaranate. Yo le kamo pembe na pour moi encadrer ça moi bien quoi. Voilà, viens Jora. Boni, musique et kendeni. Ouais, nga vraiment bien toza kuna vieux mutuale. De kuchibiso awa. Tozo komara bato to coach na kati ya générique wana. Po mutamtaza na batuna e. Générique mususu les sous. Mususu tozo sala génération Android. Génération Android selfie. Na banga kalanga liwate mena linga ngote. Donc tout ça là pour tout ça sortir mouvement photo beta concert le album a arrêté comme Malakitasa yango ce que tout ça là générique à Sika
pona emema ba rumbo ya biso tozaka nango ba elenga Sony ba Jibe Komaluta bani donc en tout cas ba ouais biso donc on te vendika toujours comment lokola ba masalanga Bertrand Aboudou l'homme spécial Bertrand Aboudou donc papi Zila honorable moninga Guy Makobo moninga Aboudou Samba Action de chance na Lyon wana pire mutulanga Aboudou Samba Action de chance vrai Joe. Donc mon ronda suite na mona ka des inversions. Ah des inversions wana to version kokino te obandi subade na kokite te ngapre ngai na choite mon ronda e binisi Europe bomba partout Amérique Asie Océanie et tikali Afrique donc tozo linga to bimisa ngonde awa na Kinshasa lokola gérer que c'est bimé na kilomètre babina kiango ana Kinshasa lokola bana retard en Afrique yango to sala c'est ben sika kitoko ba to artiste ba idée ye ba mayele ye ba makambo ye donc ndeka rita zango lobaka na china ranya beba ça c'est d'amour surtout ba artiste so likambo ye ba mofoto kota studio to beta. Merci beaucoup Vienjora muto le peme na Vienjora ndeni bo évoluer ça va au saranate yo longwete yo kimite ba galère kasi ba kimi ba galère ba mo bana ba yumat parce que moni ndenga na vivaka ndebe na vivaka so na za a c'est que j'ai allé ne baba parler no atezi di za nango dimi mais so yebika yo moko entretenir ngo ezakito osko parler na biso yo kena na Vienjora bo simba kisi biso to beta musique sangwa biso beta ka sangwa M ka l'impératrice Maggie Katem veut dire na ebitse kwa ebi mambo biso beta ndule sangwa moni pressé na vie ezamabe tu comprends lelo bozala na combien de sites internet c'est comment ebele mais parmi batu diasuka balanda ko danger tu comprends donc ne balobaka ke loba na ngo vena ngai lobaka asala kana ngonga na tango na e biso pena toza bongo comprends biso ce qui pour moni patience ezali pour na ebike il faut orchestre na biso ebi so na ndako na bino yo moki na cuisine au lambi au mileli au côté na chambre tu fais tout mais ebisanga nzamba mamba kiso eza na lokuta eza na lokuta nzamba ebiti na tinda biso to zala boye OK nzambe bena emoka ebi tonto tiamuna na palace ebi mambo na loba donc parler. OK merci Vienjora to kende directement na makambo on ngezo senga internet moi vite. Ouais, c'est pas que l'homme beaucoup fait muto na bien comprendre et merci na passer Moïse Mbi asala na ngonga na tango na ye. Yo ngonga non na ko kité alors. Ngonga na vraiment yango 2017 na bani ba concert 2017 na bani ba voyage le ba rapona RDC ba changer sur ba passeport ba pesa nga sur retard ya anzambe na ngai na to c'est la muto les passeports débloson passeport soliste na basiste ba passeport donc ba voyage tozana ngo donc to yebité donc en tout cas bon surtout bana nzambe to yeba ina ba viena biso ko ba robi vwemba ba supermarché destiné mo balo l'équipe basi na kitoko ba maître Blaise B quoi 5e dan ba joueur local ba jogo na zaneka moko die merci mbokani même association na biso AJC des jeunes vivant aux États-Unis producteur national junior Iboki ya kochika biso te na président Serge Boa vice-président Bopol trésorier Edo Mbiaka ya binongo wana secrétaire national Glody Garcia Janvier Fole Patience Mavungu omoneza association moko ba jeune bassin États-Unis par dos kana loba pona kaka tokuta na mboka bapaya to ali to sanganaka lelo ko za prama musala baninga na so musate ba ko jolo musala donc lelo moi sino akobota oza prama liwa yango association na AJC en tout cas merci na junior Iboki voilà Vienjora makonisa bien bazana ngo OK non malim est-ce que lelo bi que so que internet e koti pito pa le koto wa lobby koto ba to benga ngo bongo koto ba ke ba lobby koto ba injure koto ba sali oui que za faute na yo o reconnaître ngo ouais za faute na parce que na ma chien na net c'est ma faute quoi nandimiango parce que na mema chien na net o sanse ba mutu aza mukolo mama mais azoye batele kwa kosa na net ba bateke net za télévision eleki kutuna ba kali kina kichasa bato ba tala monde entier donc azo loba na ye n'importe quoi na comment so na vandi vraiment je regrette beaucoup comment na comme ma chien. Et puis comment on comment ngaki sinzo na mo regretter na zo la kisabatu muto amela ke loko mabe eloko ngaki sinzo na mo regretter na mema muto ba kuiti fena tika ndengwana na la semo
tala lelo ndenge akomi ko sambu sabatu ngama la o kande baba yo mo o la kesi chapu koloba yo mo tala vo tala yo donc ça m'a bé occupé ko peki ça est interdit tant que yo mto ya na net ça m'a bé c'est ngama ko fona vidéo nena solo na masalanga Tony le Prince ya Rose Tituka hero vrai jo na kati Angleterre wana Tony le Prince ndena solo na Pati Vunda de Mabeya mona Mabeya Pati Vunda ndena solo na grand frère na Robert Lokonda ndena solo na Tina Ranya beba ça d'amour ndena solo na Christelle Bafossette il faut aussi ça marambo ça on ndenge nini pour même yo mo ozoza nkata marambo bazo finga yo bon bien kaka Batu babi ke kisino la vérité Batu babi ke maman na ba prince ba maman lokuta Batu babi ke lo lokuta makasi Batu bayebi Batu bayebi une chie suis yo mo asui nanga mo asui nga donc nga mo pena me mamboa na net na télévision asui nga pe au niveau que belle-sœur na yo besoin combien de temps il y a repassé ensemble en tant que belle-sœur unde kona yo le fait babia pe à son âme pour autant comment mon oui pas ma pambaté a passera combien de temps dans libala na bango les gars na ndenge nini yo za mieux placé au bete la biso ouais libala les araka ya sa kufana ye komika ko lobaka komwa ya lobite ko lela te ngale l'action na le seke na le lia na leli pena na qui passe makasi ya lokola te yi maman na prince alela ya lokuta za so solo na TVC ke babenga ngo diodio beti bato ba mela ba cocaïne ba yebi on ba héroïne bato ba mela ngo ba yebi ngo eza so za na kema et bizarrement misu na ma zo ba grand frère nga ba jo leli Kinshasa ba na États-Unis na ba yebi ngo ba Joshua Bellini l'homme fort ayebi ngo Joshua Bellini ayebi ngo donc babi la kisanga ye na 2000 kaka ta juillet tona bakata te ba fois babi sala ba vina ye bakute na ye buze babi nga tshela nga zemite yo moko supporter ma mnanga babi mani ka ngonte batsenga ndeko ze juillet car ba semna mo kaka kolo grand frère nanga azo pema na mabele atika lo vana mama sona ndako mo atam kolo mo kote oh c'est contrat parce qu'il y a le baraba va à 18 ans ce bino ce 18 ans bino ndebo tune ba question bien te 18 ans ba kutena ba 99 c'est mes coach aboti na 2000 babia kufi défend kufi na 2014 wana da combien d'années soto tcheso bazalaka soka bazalaka 14 ans tu vas faire ça 14 ans donc ceux qui bazalaki ceux qui font ça qui vivant lelo benga basala 17 ans bon ezala mama lokuta tangu babia pauvre azana na ndaku na ye afuki na bon marché batutu beba zaki na mwasne alima palais moko na 2007 2008 2009 2010 2011 na 2012 ne ba voyagaki vous comprenez wana pe mani kazana mobali na ye ya policier vieux papi na le biango vieux papi ba botape mwana moko tom vous comprenez merci obi yoka mutamaye le club langote mutamaye bango tu ba ya ba chroniqueur tu ba bazoba ba chroniqueur ça na émission bazoba pour parce que beaucoup na bosala émission so ba 18 ans boko poser question te boye pa na ngape allez bon vous comprendre te ce qu'on a compris que Claudie dia suka l'équipe bino tout na mayele na poto et na pardon na poto te ba chroniqueur tu aki bino tout Claudie l'équipe bino oso parce que le but ça le bien question dans l'autre ça mercredi dans ça sous 27 septembre dans ça sur émission makambote donc pour kama le kuta wana pour hier azobota na papier na ndako pour babota bana mbale moko kufa bota ba mibale babi ya défunt hier azobota na alima bon na ebité okomi ba voyager na alima bakena ye tiro za na papier juste comme on comprend c'est tout hein il y a la Chantal Bomolo mère avec l'injouloucable la reine de Montréal dans les fort Tina Ranya beba ça c'est d'amour
Tina Raya bébé ça c'est d'amour yena bana sa l'émission na yo ya Tina Raya bébé ça c'est d'amour mi su pembe lokola miliki abizo glodi dia suka saka mayele ya Tina ozala qui na raison voilà parce que tout ce que ba comprendre te ba tout ba moka sa 4 bana manika za kana bango abota yena babia ya liboso alo bango vérité abota na jeune mona moi sinanu baba yema ko bango leader manika pire nga abana ba devrait na 10 ans. A Suisse mina 13 ans. Abota moi na 14 ans. Alors bango abota moi na liboso Jonathan. Na 14 moi on se croise na 28 ans. On ngai. Moi on se croise na 28 ans. Ozwana après ba kuta na vieux ayo bota prince na 2000 ngaboti ana na ninge ayo bota bana mi balena moko kufa. Na ninge Tom azali avant Tom abota ki moko kufaki après ko bota Tom na policier de la moni yo kam to sisi bika de bango. Est-ce que famille boki parape bana o baza pa manique wana bana na biso tiki ba onte pona ni neto a moi si lo na zo regretter azala ki pa petit sœur na ngai nani Landrine azako tang sae lelo bata poto boza ko encourager manique o tang sa bana te boza ko encourager classe ça venir à lobby mon homme qui a na manika comme l'excès na ba télévision abetarane ba matolo ba saka be miso ba kabela kembongo internet le karamambo le kaka amole kale papa mate parce que artiste te ba na musana ba on yo musana o kupa nango mrasa na tang se classe ba tutu ba mona lelo mwana nga prince akata classe si la prince pe la limite a otanga ka bisusu ba sabana na ya yo apparemment zara ndeko direct ya fait babiate yo za kwa moi cousine ya machilong ba benda o somba kama ba na télévision OK ndeko ni mo propre baza o ba solo la bien na mani biso to ba congolais to ba ndeko nan ndeto va na mokili boye yo ni kwa mani namona kango na pende kwa mani ke na ndeko na yo prévane na mona ngo soto le kananzela accident salami namona soki accident salami namona nde batu ba ko mona ba loko tina mutu wana bakeni ba mun hôpital tata na zate mama na zate grand frère na zate leki na zate ba ne bazate namona ngona bala moi ba accident salami batu ba weleli batu na desa ese ne za ko sa ba accident kala moi ba si batu ba mon hôpital pe azip so contrôler ki aza na téléphone na bengi mutu boye o mona mama boti na nzela batu ba sungi mbala moko de tout motama na mokibo to ba ndeko na koki ko koloba boye na pe soka exemple moko pour tout nous ba commentaire na poto tema ba pe ba zoba a ta pe commentaire manika lo bia sola ki na bande ko babia propre tout fino nya même to tsaki commentaire wana zoba bande ko ya babia propre ngani na ande ko babia salité na tunisi yo mto tsaki commentaire wana azo ko sabino visa vazo luka mbongo na komba ya na ngai mutakufa na ye allez bino boza ko encourager ye olo bananga pe yo nzoka yo manika sona bande ko babia propre na tunio diasuka papa botingai ne papa babia baza tata moko mama moko papa babia landi papa botingai papa Johnny andi papa nanga David yo na moni mutu na sala kotanga classe réponds-moi baza bandeko te répondre nga baza bandeko propre to bandeko salité baza bandeko propre viens bandeko propre senga bandeko salité on a otuna baza bandeko propre to baza bandeko salité donc à côté lioma il faut songe pas maniquer pardon moi on sait que mission a été tina tabatu na yo uyo moko tuna ye soki ana presse na ana baboti bana ba waza bandeko te bongo voilà na comprendre te bana poto comprendre nga il quoi yaso bakanga na cousine moko boye siko bosongela ye manique bo tuna ye presse soka boti to mwana liboso Jonathan soka boti to ana soka boti bana ba ndeko te bo tuna so répondre ni bana presse ba benga anana na ebité te bosonga bo tuna ye bongo bo tuna question wana alors que a répondre bino nga pra question na tuni bo tuna ko na ebité mwana mwasa na komele loko eleki etro manike diminuer ba kuicheza malamu toza mwana mwasi taninge njote beba yo tala ninge okuma santé nos ara soubiente santé nos ara soubiente Joséphine Mengi maman Alain Finini vrai chéri makopa yale mokemo kulutu l'homme en cravate kulutu yonde veranga nguma lokito Paul Mwamba kilo ya Paris Francisco Antonio Lukela papa na manase na lelo fort Francisco Antonio Lukela yonde ko propre
il a fait babia. Maniqué sa femme. À lobby tombe babia Isaiah Kobeba 3 ans déjà na nécropole. Dans sûr yo pour que ndako mona kiango ou bien na habité. Ndenge sikoyo maniqué aleki que non asa la Pierre Tombalo aleki na télévision bino étant que famille bo solo la kiango yango botina ki maniqué asengela bino bambongo tout on ndenge. Bon omoni bana pote belé o batina ni maniqué bambongo bano bazoba moni monde comme internet monde comme na vitesse ceux qui cimetière ya babi ya pas Isaiah Kobeba fallait alaksa bango ti balaksa kata batuti so lingo senga tombo lingo senga loko hein olakisi botele loko ngo yango yo bota ndenge komi kaka mbala mona munoko mama bondimi babe ena matana ba kokomba ya tronzambe personne am ya je t'aime toujours kaka mama ko na munoko kaka mbala moko ndenga zana nana koma cimetière ya babe ti même kotokelo kuna babe salati ngotokelo kuna babe manika salati atikalati babe ko si tuwaza botino so asakena akendate tima mozo betela masolo kuta azulu bamboko pa melana eloko na abatu kotika kuma baba te fali yana koma yaya akendate ayebi yango te et puis ba tapoto musu tema mukusa sugi ya nini o si bemboko kotiba na Wassin de Paris na batana Wassin de Paris na Lambert de Paris oketi la mutoko amanike mbongo na so comprendre est-ce que biso famille so to 5 millions mbongo poto ke bon Pierre Tomba la babi to sala yango to 5 millions mbongo bino bato to tina mbongo bazoba bino ba imbécile batou parce que on peut ça kana ka famille depuis combien de personnes combien de ndeko nanga grand frère so liboso yana baba liboso ya cha hein ya c'est l'autre sikela fort Christine oyo presse maman bazo ça na télévision babengi bango monde ati bana ba poto bana bango partout tous ça mandoko partout au monde to mandoko na Angola yo mona mamu ya Pierre Tombal kaka mani kela baba ne ba kele kaka mani kela presse ne ba kele ba sa tumbo faux tomba baba Isaiah Kobeba faux mani kela kisabatu côté so beba yango lobi jeudi mutala okende kuna na téléphone na ye mutala okende kuna téléphone na ya za téléphone ya bien mutala okende na téléphone na mais bien jora on a vu nécropole baba lande la kapenza ce qu'on a 3 ans vraiment et beba ndenge nini oh kitamo pele kiango on a évité donc on va pas la perdre image lobby yo yaka vendredi glodi na lobby yo yaka awa vendredi muto le lobby okene muto okene téléphone nga ouais que yel azamo na problème parce que maman elle nga Chantal Bomolo a otine téléphone kitoko téléphone muto le tetukaki et pas suginya surtout donc yangele kiango yangeza edge mais marambo lobby yakoma na okunga manikie botu na ye mukoloni na koma déjà na cimetière nécropole parce que kuna baba ti bakuna ba kendate aya cimetière te de mambo depuis cimetière c'est cimetière à Gombe mais nécropole donc c'est ça Glodi marambo foka to sidi sango na lingi batu baya kaka te likambo moko na loba parce que babia makila na ngai ate lobi de makila na ngai parce que aso ngana mona ke so ba to ba ke maila mailete ata no chigwa kama ile tabo chino azuro semi na tika bochina ka toxa ti wana bota ke papa bango atina bana tuna poto aba ko chindika na kanda wana ata no chigwa atanyi wapi ozo comprendre donc ata vraiment soba yaka ni sakale ki batu na mayele vraiment ça vraiment soba nazo silisa ye mutale lobby jeudi azo kende na cimetière ya parce que to futa 4500 poto kunda ya ba ko linga te place wana beba to ke kotaka mai nenga zo le bebeki et ça libéré et ça libéré problème zate moi no na kindumba c'est ça solo c'est qui ouais na opesa ke bajo deso na ndu mwana kwa na lokola mama ela bon te mutwana mwana mwasa na lokola mama mwana nga boti na 20 ans vous comprenez manika boti na 14 ans na zandumba jebi sangati répondre accident ba accident biso na ba age na ba 14 ans bana pa to vana pa na ba parler mo bali kutu don na ebité abudu sama zo lo bazo
ngai ba zega to vraiment ça nga ba triple nationalité bazo comprendre ndeto na ba na parler bon ba 14 ans donc bien surveillé donc na yebi kututé donc oko banana ozo banga kutola na mobalo ko bana ndenge nini yemo ko le ba defesa ke na 11 ans so na 10 ans donc ngalo na mwana ngaza diplômé mwana ngaza universitaire azo tanga ozo comprendre ngazo ko ayete mama ya zoba rentrée scolaire rango na bana ba bébé na bana mikelo akata ba classe batanga raté prévane koko na nga mona futele minerval na gombe na futaka année moko $200 $600 année mobimba ozo comprendre talaka nga mwana nga tangi na bekola danse mais mwana nga kisi to atangi na bekola ya danger atangi na flambeau atangi na kono répondre m kono mona presse à classe to ana abim kono répondre maniké po yo tangi singa mwana nga diplômé na fier ye mwana liboso suka en 3e primaire ana 28 ans atangi sarabana ti ana 28 asko 3e primaire place ni mona ki ngamu na matière 6e komata na matière première premier so na matière et simbité na matière 3e pe ba presse atangité bo mona prépa na matière ya 5e batangi ne peut-être lo tanga ne peut-être tu peux faire la paix qui s'injora bobo on s'en famille so babibo 6 mamno yo la manique balinga ko yete balinga ko mamna yete tiezo ko sazana ba grand sœur na ba grand frère na rien bazakana bango te et pas so ba ke njora baloba na katela bande konde tout ba famille nga mobimba mon papa le kilanga joni mo mabso bisa to lo bana kate moi liboso ya Charles toke ya Charles ya Yvette toke ya Yvette ya nanu toke ya nanu ya koso baba seke pichu balandri bango tout ozakana bango ya nanga koso mo sa Richard Mutwale tozaki ne mkwana oteka fufu na o baba landi yo mai tozaki te azokamwa bi Christine kutika mama ni kete baso benga bisowa vous comprenez ya nanga nanu mkwana tozanya na pale na pesa ke mbachite qu'est-ce qu'il faut faire pour maman ici niveau zo finga batu ba salité niveau ya zo ka salité na kanga ngo pa batu yango sko to laksa sko yo photo sa sko wese ya kotaka po bana poto so moni wese wana yemoko ami filma ngo déjà pour numéro 9 yemoko ami filma da wese wana yemoko ami filma da ndako nende to mona carrière mo konja filmer ndako na ye mi filma da ndako no déjà po na ko filmer ndako na po na siri sa ki salité na o ya finga batu sa ko finga batu sa yemoko très sale asa salité na lira na manike po na mutabo lingo na sambela okotene mulibu sa moko te millions c'est pour la cocaïne héroïne noir eleki soda eleki on se comprend donc ngamoka na covidé ngamoka na covidé ti azo kende lobby nécropole azo filmer image ya nini ya cimetière ya parce que moi le kutana ye parce que ma grand sœur na ba c'est le 1er août ba grand sœur ba image té babi njoko to kende kaka to tiki fleur to leli ndeko na biso grand sœur on la landi ya Irène ye Élysée ba na no basala kuna muduma mutumba munoka na lokuta na maloba kaka munoko ka lokuta mona nanga kisinjora donc aussi un bon sans preuve et puis ba imbécile ba otindela e ba tout fina bino nyama ba diaspora ngo o ba otina mbongo tika mo pesanga kanda ba diaspora ba tunyo sote o ka ba otina mbongo nde o tini mbongo ba zoba o ba sa bino mbongo sans preuve ba kisibino image tena presse na mama na ye ba osinga mbongo preuve ezate beaucoup ko aider biso oui kebabi ya boye na bo cimetière bebe to sala bo ezalaka balakisi nde ba tola ya Marie Misam o Marie Misam bana ba ne ba saka ko lakisa bo siba bongisa nde ba saka ko lakisa botala maso baba kunda ye mene ya etikala bongo so ko bongo te mutwale après to ngone ba to he ko bongisa ngo famille na bango moko bino balakisi bino te kaka cimetière ba bebe ezokota mai esali bo non bongisa ni pour 3 ans babia Tosi to Suisse makambo nyonso biso tozo bula ko sa ba Pierre Tombalo ba beza star to ko sa ba Pierre Tombalo ba $800 te ne manikazo ba $600 te bo sa fikini wana te na nete ya na star $1,000 ba $5,000 famille na biso côté tata to vandi côté mama to vandi to bengisa ba musicien na ye bazalaka ba mina ye nandi ngwana ndeza te ke ba ke manikela presse na ba ke ça non mais c'est quoi dit pourquoi vous me dites que vous avez famille soto quelle est la boue
Claudie, mamie c'est mon coco, maman a marqué Edge of Free, mon thème LP Boss, il soit un grand album, tout comme que mission on bamasa tout ko benga ngai ba tout ba kam sur le tokola garçon capable de Paris masanga kam sur le tokola ba masanga ba honorable l'intellectuel Théophile Munganga ko benga ngai merci place aux allées l'intellectuel Théophile Munganga merci Nabino merci na papi Zila honorable Zila vrai Joe moronda kitoko Zila vrai Joe Zila papi yo D'aïcha divan ouvre chérie la sexy makambo ekosila mambo ekosila et pour moi ezakaka eloko moko bavuya mo boyaka ndenge azoswana bana mikemikana bana mikemika azofinga na baleki ye ko che ba prena bango eza propre azofinga prena bango pamba yenda kuna salita la kisa yango bana kisi ndoka bitoko ta pala onanda kuna yo soka okota ata na musti Attends, mousti. Na C. Alex a mousti na eti. Et puis le pan en famille, na Asie le pan en famille. Netinga. Alo balangani. Kasi so na melaka drogue na teka kati. Nga na bomba kati na teka. Parce que na timba ba Nigeria ba yela ko tembe kama sana na pesa mboka na Nigeria. Naza courageuse. Na ko tembe CBG ba sora ko kanga trop na mona que la Sud a bénéfice na payer le pan. Le pan on a vendaka na concession 45. Na vandi na c'est tout na payer le pan na vanda eza kope yaki eza kope yela kinga yesko aza yuma melaka ngo tiro atikala melaka nga teka suto amelaka kati amelaka na ngingira amelaka na ngwaka tilo melaka c'était la bien joku obotere biso bana mibale ba makila na biso respecter liwa ya grand frère respecter liwa ya babia tika viena nga apema na kimia na longo linette. Et comme trop c'est trop na combo ya vie basi obabota na ba nazo ba kambo basi obabota ba pauvre menea mukomonte ba leka basi obabota ba madilu babota pena ba makangu mukomonte ba leka papa ba kuta bota basi abota bane bele mukolomo te ba leka manike moto apemi batika ka pe mana kimia manike ba respecter aliwa ozoganga na internet na kotika ko mababia te manike respecter mo woye zanchela na biso nyonso tala liboso tala bana na yo za na bango. En tout cas merci na nato bamukanga salon nato na peke wana pire petit vient jour petite sœur propre nato bamukanga vrai chéri sexy. Merci na Sandrine Bila ya Kenjo mukwanya belom mobile na so kitoko ya na mukwanya. Merci na Mireille Kazadi ya Oscar Didier maman na Kevin et Trésor Mireille Kazadi ya Oscar Didier Kazadi merci na Patrick Diongo na États-Unis merci na Abet Mbele masalanga comme le tokala yana nga china raya Mike Mikaï Tartibu makambo il faut tosi lisayango surtout nga les artistes yazo banini yoka zuba moko bosaki commentaire pour batina nga lien na laini kawa na kata Londres na vrai chéri OK sinjoka bande ka babia propre ba olo batembe sino ni masoba mobali ka babia propre ngane bande ka babia salite ko non. Pas ça sur bah c'est commentaire wana. Mais le capable propre bah le bateau le bania. Il ne pas de façon na biso. Pour on a biso kungu. Aboti papa na biso batema ça so. Aboti bango 12 wana babota bana combien? Tellement ça so biso. Année 1916. Tellement ça so 1916. Tellement ça so mbalé 1918. Hein? Bah papa coûte un sou 2020 père na 2030. Père papa ba boy. Jusqu'au bela bana tu ba bota comme abo panja famille pour na facile comme maniquer on va pe mando kababa propre ngane ndo kababa ça non c'est ça donc c'est ça parce que bagrâce na hein oyo bazali père moko na papa les papa les kaboti basa ba